très nzembo na yo ayembi yango relation ni boza mon famille ya toza bandeko apeso exemple moko le to bakenolo wera kuli apa ya Patrice te Patrice ali apa wera te po baïba musique bazar différence à musique je pense pas projet de bindeng ya tout ça mais il y a eu moko vraiment quoi ça fait quand même longtemps il y a mis baleza que est-ce que vous continuez à croire que n'allez donc bon Congo uni nalinga ko mingi yo moko yebi na moni coutumier mariage coutumier est-ce que religieux za quand na lobby album masika ezoya après makambo après le bala pour après na l'église neti banzembo na o so ok na l'église susu bat bayemba ngo na l'église donc pour bino bokeno beta l'église c'était banzembo bino boyembi ngo ba orchestre ya l'église et beta est-ce que ni ba beta ba futa bino ba tour d'auteur ba pesa bino mambongo to po mutu fazo a partir nzembo na a chaneti boy le les atours à couple boulot ba yo po ki réclamer fali oyembi kanganga photo obwaki na kombo nanga osengenga permission te pesa nga droit to ezandeni boya to sangele ba ezokota lobi peut-être na uza mondimi na yo papa boloba abongoli motema na nzela ya siko upesa nzambe combien soki nzambe mutabundeli yo mutoloko afali akoma mondimi ya église na bino donc je crois baza batoyo bayoka kabiso banzembo na bango neti ngai na osana ngo problème te na ndenge kanga photo ayembi na yenga na yemba yo so yemba dana kestere mene na campagne muza papa tambuluko ki buza papa oyemba nzembo kestere mene oui ayemba telema likolo avant kestere akufa yaka boyoka sango malamu lelo na ndomele pona yebi bokonza nzambe ekomi pene gombe kutu ayebaka nkolo na punda kutu abosanaka elelo na yete kasi pona nini biso bato mokili tobosanaka nzambe boye ayete tasali yango ngai na mati na ngomba kolukelo na yawe na babasi na ngai na maumbu na yo yawe yanolanga papa wemba ayemba ya matu mais na tikala komona pe matu asala moté je crois moto na mutara lisu na komonela nga zo mona peza papa bulo bazo réclamer droit d'auteur te na tanda ki bango na moni eza pena droit basi te ba réclamer droit d'auteur te mais sustra bango ezalaki keza nzembo bango basali pona nzambe ndenge ni ya kozwa ngo ndengwana mais ya yebisa grand frère nga bulo ba soka zo la ndanga na émission yo achane na se kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie, il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko, ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32 agence Coliko le sérieux de sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44
440. BM Hôtel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroux. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. ngonga na biso ebelemi bandeko balandi ya Numérica télévision bino bato botalaka émission oyo bakenda sango topesi bino bambote esika nyonso bozwi libaku ya kolanda biso chaque fois nalingaka kobandela ndenge nini émission na biso elekaka po eza na bato mosusu bande émission bakenda sango ebandi koleka na Numérica télévision non nazwa occasion ya kotala yango te yango wana torapelaka bayo batalaka biso bayeba lolenge nini émission na biso bakenda sango elekaka yo tozoyi bakolanda biso lelo émission na biso bakenda sango toyambaka bayo bakenda sango na domaine nyonso tout tobetaka masolo na bango na o bakendela sango donc lelo esali biso plaisir toyambi un grand artiste ya mboka na biso ayo tala biso po ye pe akenda sango boyebi ke biso topresentaka na bongo te tokozonga topresentaka bino na invité bongo te tokozonga la régie à complicité na Fiston Panzo basangisa mayele na bango na Eric Nongala ba chela biso portrait poto ba artiste na biso to yambi lelo na poko lelo ezanani to kei na régie bon tozongi après. Merci beaucoup Vandeko Balandi Bomo déjà artiste na biso c'est-à-dire aza muta représenter frère José Ndita Panzo Yende aza mokendi sango na biso na émission na biso bakenda sango lelo mbote na frère José Ndita mbote mama na DG mbote na bande connaissance de la biso mokili mobimba et je pense que tu es na sango mala mukara pona bango po basango ngo ebongakiza mala moko epambola pe bato. Frère José Ndita la émission na biso bakenda sango biso totuna rametuna te maison na bato yo ba public yo bato na rametuna ba public ngo pe to ponaka bayo bakenda sango bato pe baza domaine moko na yo na musalo salara micro na biso bakenda sango etambola ki mwa mingi pona kozwa mituna ya bandeko batuna ki biso talibo epote mankaka yo parce que da bino pe beaucoup ya na même problème ya ba combattant ba telemila ba musicien ba betra ba concert na potondo taliwa no raisonner ce pote mankaka. Ouais, ils ont manqué biso makasi parce que au moni kobima et puis ça comme moi atmosphère mo malamu tango bimi moi ba réalité muso ko mona na sortie wana et yaka contribuer à mingi pona avancement mingi pona réalisation mingi pona ko mona ko projeter ba idée ba projet d'avenir et même vraiment ba kambebele et puis et longola rappel ba stress. Et ça il soko bimi tango zonga ukomona moi muke oza détendu hein moi ba stress pe longo ka mais ils ont manqué biso makasi je sais que ba combattant ba yoka biso un jour tous allons ensemble je sais le renier si la atteint et puis la merci beaucoup et aussi la cara ndingo lobi papa José Ndita tozo à la régie Fiston Panzo tozo amituna ya bandeko batuna ki frère José Ndita et bongo tozo ngapri. Bonjour Papa José. Alors nangala tunara mutuna moko réaction na yo ezalaka nini tango osalaka premier album na yo o biso salaka biso nyonso to koli nango to yeba yo réaction na yo esalaka ndenge nini œuvre na yo po banzembo ya yo ba chef d'œuvre na tikala nango ezalaka na album wana alors réaction na yo ezalaka ndenge nini tango album wana osilisi yango oyoki ndenge pesi pe na mokili c'était la première fois baye ba Papa José Ndita réaction na yo ezalaka ndenge nini zemi oyo toza koteya ezali ya mosuni te kasi ezali zemi molimo baninga nazosola ezali linanene donc c'est ngai moseka moseka ya nkolo voilà donc c'est un peu ça. Il y a José, c'est Mike Alambay. On sait tout qui. Alors la première question que tu as
Nadège Absanga pour poser ma question à Tami Balé. La première question, finalement, à quand un nouvel album? Album nous Sika, Ezo ya quand? Parce que ça fait quand même longtemps. Ça fait quand même longtemps. On ne va pas compter l'album Yasuka Osa qui est un peu en Kikongo, tout ça là, c'était un projet, tout ça. Mais il y a eu Moko vraiment quoi. Ça fait quand même longtemps. Il y a mis Baleza que. Est-ce que vous continuez à croire que Nelek qui donc bon à Congo uni? Oh, c'est qui question for back c'est vraiment mon petit, mon jeune frère. Donc, jamais Mike tout musika. Azana histoire ya vinanga yebi. Aibi même lenga za wena ndaku nangai nazulukana mukena se ressaisir na koma ona za lelo Mike Konye. Umoni atalaka mo bilo mususu. Otala ngoto ta ona jalousie moko ya bolingo. Ça veut dire Mike aoyo esika azanga na kuzanga te. Jamais. Esika Mike azafunga mutaliboso na zarapo. Ngala yebi Mike ayebi nga ayebi ba démarche to sala po ti lelo akoma pe Mike ayebi comment je me suis bâti pour lui ayebi donc ngala Mike tona li solo moko na ayebi te hein muto okabola biso na ayebi te Mike bongo ayebi Mike sincèrement na zesayo na tikala jamais ko lokolia mbongo ngalo ba mbongo te ya ba journaliste nde ba komaka José Nzita asiliki pona makamba mbongo a Congo uni ndala tika ko ba jamais olia mbongo Mike yo lia mbongo na lia te so yo lia nga lia te se to lia ki so mbale donc na yebi ke so yo lia nga la olia nzamba pambola Mike mais nouvel album je crois nzamba sora sungira ninga ina mna Alexa makambo libala Mike Kambolibala, même producteur Ebsek Ngai, Soko Sisi Libala, là au bois que nos albums. Je veux stabiliser ma vie. Vie est stable, vraiment stable parce que il faut que mon Ngai responsable. Comment bino bane qui n'a pas Ngai mon Nazara, Nazara moi cité Tilelo. Ça fait 10 ans Nazara nga Moroboy et ça fait ça peut moi bien te pas na bato kota là est responsable que je suis. Nazo Mbelanzambe Mbelazaraka Ngai moko. Bat bayibi histoire te na épargner batu na histoire ya makamba mwasi nanga na ngai na boya ba question ba journaliste kuna balaka ye journaliste azalaka te ba koyeba pe makamba mwasi na ngai te et puis j'ai beaucoup de respect pour elle abotenga bana mibale ya kitoko na ko kabaka te makambo na ina bimisa TV boy ba beto malamu asalaki etikali ngana ye na nzambo azali kona lola. Je ne peux pas passer à la télé vous dire ce qui s'est passé. Et ça d'abord bassesse, et ça petit natepo. Mutumorote parmi bateau bazan ndaku aleka betelanga masola ndaku na bango. Pour anika biso to betela bino ya biso. Bino pe betela biso pe bino mkomi susu. Bo bino betela te, bozela ka ya biso pour polémique. Jamais. Elle est restée la maman de mes enfants. J'ai beaucoup de respect pour elle. En tout cas, Sikaza, coup de chapeau botenga balami balé, mais destin et salike azala kotaza ngana zala côté naza ce n'est vraiment pas un problème bande konangai. Donc je crois que Mike et le que ça bloqué nga mko yangwana, je voulais être stable, na stabiliser bon mo inangana vinanga ko jukale ezala stable tina zo yemba bat ba kotala ngana liswa kindumba te bat ba kotala nga suna liswa ya moyibite mon bat fo batala ngana liswa malamu yango susina ngwana. Je pense donc nga ki au moins muso yemba na yo ozoyemba banzembo nzambe mais bazo tala yo ndongo ozoyemba banzembo nzambe ngo bazo tuna est-ce que abala azalaka ka yembo koti sikoyo 10 ans tango yo ka posa mwasi asalaka ndenge nini nde siko ba question ozoyemba no makambo zo kene pena mato ya bato bazo yo ka pena ke nzambe azoloba mais la personne na yo lokolo oza seul oza na mwasi te ozomona et comment ça la ko comment bangisa bato azala mwasi te ti lelo siko avivaka ndenge nini biloko wana ndezo sala ba doute mingi pa na bato d'où il faut nazala quand même stable tant naza stable nazo loba makambo nzambe na bato bazo yoka ngai bakopesa nga pe crédibilité yango na Mike na zaki ozela nanu makambo libala eleka bongo nazo misala bon album c'est Sili eza déjà na mars kala te kaka soka na une semaine avant la mariage religieux na juillet awa aller na boaki déjà album pour na ndeko na ngai fiston mon petit fiston oui
Je vous aime beaucoup, fiston. Alingako Makas, naza vraiment fan na yo. Oyemba bien. Voilà, yo ça l'a bien sur Oyemba. Vraiment, fiston. Na vous souhaitera un jour le quoi vient na yo. Tu reçois featuring mon open na yo. Un jour. Oyemba tellement bien. Vraiment, merci Ayana. Kanisi album nanga liboso. Tango ebimaka et salakanga esengo makasi. Pourquoi imaginer makambo yo ozaka na motu, ozaka yo moko na chambre, mais ekomi batebele bakomo kabolango dans le monde. Ça veut dire okomi maloba oyo ezaki na kati ya yo ekomi kabolami na mokili mobimba. Ça veut dire okomi consommer na mokili mobimba. To komo yemba ba moseka, ba komo yemba ba crucifier. Non, fiston. Et ça la bien makasi comment on a que toujours accomplir l'œuvre et Nzamba bengi biso parce que nous avons des comptes à rendre dans Nzamba après sa mission. Qu'est-ce que tu as fait avec le talent que le Seigneur t'a donné? Qu'est-ce que tu as donné par rapport aux autres? Voilà, donc il y a minute tu vois là, puis le bien moi si akobika kaka soka komi maman, ba comprendre le ko na te. Moi si akobika kaka soka komi maman. Oh maman, il y a une capacité à komisa mabele, puis sa capacité à kobota. Donc Dieu a besoin que nous puissions produire. Okay. Une femme qui ne produit pas à stérile, à Osepeli Sanzambete, à Obikate. Donc ça veut dire l'église doit être dans Katia, comme ma maman, voir comme ma maman, l'église voit comme ma maman, à comme une majeure, à comme on belisa, ma belle naïe kobima, maï, peut être capable de concevoir zémi pe à bota. Donc je crois, fiston, tant on a bota qui album dans le bosso, j'ai senti la responsabilité de comprendre que la commune maintenant pour accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Fiston, merci pour la question d'ailleurs. Ça va pas me dire. Ok. Tozo na biso si ma frère José Ndita. Na ute ko yamba papa Denis Ngonde awa. Ouais. Poto cha fin na likambango bat ba ibate émission ngo bat ba lo ba ngande na sala ngo na yo. Na ya ko sa ngo émission après concert ya Congo Uni to sala émission mon anda ko ya ngo de tambola na ba YouTube dans émission na o Mike Aluba na place mamani Lubama. Donc ngam na sala émission na. Avant tous en a cinquantenaire à réveil. Après cinquantenaire à réveil, tout ça qui n'a papa Denis na plateau papa Denis alobaki il a autant yo tout ni mutu na plateau de toute la émission na alobaki alobi José ozale kinanga acto salaki na sepelaki na yango eza beneng na yeba à part ndenge salaki émission mususu osengaki bolimbisi po na makambo elekaki na Congo ini paleki na Mike petit frère na yo. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit pardon, vous savez que la télévision, avant TV. Avant, là, les canaux TV, il y a déjà la Mike. Tout ça, il y a des niveaux de papa Albert Kankenza. Tant que tu as comme cinquantenaire, il y a l'église réveil. Tant que tu as un Mike, tu profites de l'occasion, on a des besoins pas tout se déballer, tout l'ongola, parce qu'on ne devait pas chanter dans un même podium, na Mike sans tout siokana. Mike Palobaki, on s'est déjà pardonné ensemble. Papa et bienvenue chanter. En tout cas, tu y as Mike, tu sais que tu as TV, Mike Nda Sutukaki. Surtout qu'il y a TV pour andimagite que na kuoleka na TV mais ngana baki lokwa na bandaki na TV il faut na suki sango na télévision ba yebake on s'est déjà arrangé avec frère Mike parce que ba na nzambe maman elo ni to wera mokili oyo frère José frère fiston na monde a tenu question na ya par rapport à album na liboso impression na vous a animé album ba yo ka ya mosekeza ya liboso te au sala album moi liboso et yo kana tenene ba nzembo ando sala remix na moseka na sala remix nzembo moko kabela nzambe na yo pesa na motema mobimba na yo kozwa yango nde na kotaki na nzembo na album ya moseka album liboso ezara titre oyo yo kana tiwana akoki kobikisa sika na yimba nzembo ya propriété privée de Dieu. Naimba penzembo Yesu azali moko kaka koki kobikisa akoki kobikisa
ye azali moko kaka akoki kopambola akoki kopambola moko te na mokili ya kokani na ye Yesu Masia makambo nyonso soki ye alingi te tokoki nakosepela moko mosusu na bandozongisa nzongisa nzembo ezaka batitre boni ezaki 9 titre ezaki kitoko ya liboso bangate 9 nasala nini nzambe azopesa na ye bona sala nini producteur nde ya komimisa nga azangaki seri wana moni nzembo yebanaka kabela nzambe mpo nalobelaka mingi makambo fronde sikoyo eteyaka mingi na baeglise yango bato balinga yango mingi mais en réalité nazalaki na mbongo komimisa basede te y avait une maman qui m'a donné l'argent napesa ekombo mama Yvette falanga nzambe apambolo mama Yvette ye moto apesanga nzembo mbongo nzembo ya liboso mama Yvette nakanisaka yo mare ozala mama na nga mama Yvette sikoyo oza nzambe apambola yo mama Yvette falanga merci beaucoup yende mutasala ki nazwa nzembo liboso na kota studio bata bingisango mais nazalaka na manager te producteur te ete kamaka na l'église la pirata na bango yango yango moni bimaka penza te mais na album moseka tana ko soit producteur Kin Express Antoine Katoto nde yazalaka na ba possibilité ya kobimisanga partout de yango na yebanaka. Ok, merci beaucoup. Tozongi sous la régie Fiston Panzo tozwa motuna mosu c'est bon tozongi après. Encore tout na papa José Zali to après Saraming Musala na ye après album Mikunga maintenant il le connaît les oya après donc to ka Mikunga déjà maintenant si kotozoka est-ce que ça est le na chantier azo bonsani pour na biso voilà question na zaina non mais Musala les arabiens conseil zaka kotika la kaka nzela na nzambe koyoka nzambe beaucoup plus parce que kolom tabi mitema ba tepe posani ba to na ngo bosenga je crois que j'apprécie beaucoup ce qu'il est en train de faire. Voilà, merci beaucoup. Question n'engrais pas papa José Zaboui. Aramungo Zika. Hier, soka zoloba, na comprendre raté, mungo Zika, même bara bien ndeni. N'engana comprendre ngo. Question n'enga ngwana. Eza bête, mais eza question n'enga. Nga, na pesa José Nzita conseil. Et bandi boni. Pour nga na pesa José Nzita conseil, il faut dans une expérience ko le kai. Yende na kinda roza toli. Nga. Merci beaucoup, Fiston Panzo. Oui, on le va appeler Zika. On va Zika. Il y a des choses qui sont écrites. Non, mais. On le va Zika. Question qui est quoi? On le va Zika. On va Zika. Mais au moins, il faut comprendre que Eska balobela rana, Eska bayembela raisa, Eska mibale. Ngai Eska na lobela raisa Zika nde. Eska na yembela raisa Zika te. Ça veut dire Nzambe asalanga ngolu. Na secret moko na ko livrer le pas bateau que na bela angine tant na zangi mona mokie na zo bisayo na dej na bela angine mingi gaza ko lo batin na zangi so na bela angine po yo kanga fo pusa na pembe na zo ko lo bala ko ali bata azo ko lo bata zo mona alors ntina koma ko yemba pe boye ngai mona kamwaka moni nzambe aba ndenge na ye ko la pesa ngaka mission ko yemba ye moka sala to abongisi ne kaka mongongo wango. Donc je crois que côté wana Yannick vous avez raison na kutana ka pesa moko na le fait Madilou avant kufa boye azakolo bandenge mo boye so ngai pe amona nga voice kasi comme kongo tambe yo ngara tutaka ba voice katika bon yo yemba kabie ndenge abi je ne sais pas mais on a pas voir ici quand on a caillé bon il m'a quand même bon il m'a bien bon mais ça c'est créé mais vraiment paix à son âme notre grand frère Madilou que je salue et la Pambolika Kaye donc vraiment en tout cas a évité tout perdre baba au baibele donc à qui ceux qui osent kaya zolo ba on dit maté mais ce quoi mati faut sentir voir ce qu'on a zaneti bandengo wana ngape so ngazo loba yo kepe mingi na on dit maté Madilu ko yo kaye te lo ko ande ko na ngai na zako yo kaye oyebi na deji en tant qu'artiste ayo ka artiste et tout le ko la artiste kotala ndenge bazo évoluer na misana na bango non mais la Bible dit même la nature doit vous enseigner yo kasi le soki na yo ki artiste na zo le bon mafali to ya faire to ya Kofi to ya nani ya wera to ya nani ya Jube to ya nani to ya fabricage to ya nazo yoka est-ce que engo ba ke soko yoki ya ngondo komi na makambona non ngaza artiste
Malheureusement, ça me porte peu. Mais plus travail à sali. Parce que tout ça a besoin de musique et de balagueto. Même biso ba chrétien, il faut te mettre dans la musique où ils ont quand même digne. Musique où ils ont la valeur. Musique où ils ont au double, partout. Moni, muta conditionner musique na yo ayoki non abeti musique à bien. D'où bango, babé c'est un bon ebelé dans le studio. Par contre, ba studio à qualité. Mais par contre, ils sont chrétiens mingi to kota ba studio à qualité mingi. D'où faut to comme appel à niveau ko yembela nzambe na ba qualité. Sur le lot comme luka ko beta ba campagne d'instrument à qualité. Mais ndenge moko pe faut to kota ba studio à qualité. Donc baza bato yo ba enseigner biso mingi côté makambo ya orchestration. Oui, orchestration art. Ba travail et puis ba yeba son bien. Donc koyoka bango ezaka ko sumuka. Donc mais relation news ana bango parce que to ucho yo kan album afali pour pa webi mi o ayembi nzimbo moko abi eloba frère José Ndita kanganga photo lobi yo komona ngado azwi extrait ya nzembo na yo ayembi yango relation news ana mona fali ya elo on a ko yebisa bandeko otala ngaya wa andeo ya obino boko kanisa wana tout ça ba frère to bandekoti to ba congolais ngala koza na kola kia wafali pour ba komna sima na ngai il faut to koma ba camarade ba binembe zoemba makambo nature non andeo ya makambo na musique to za bandeko na peso exemple moko le to ba kenolo wera ko lia pa ya patriste to patriste lia pa wera te po ba iba musique bazar différence à musique je pense pas to le loso wera zo souffrir na mbongo patriste ko ça laisser te po aimba musique à moki na émission Bazamakila moko, c'est son petit frère. Et tout ce que vous comprenez, chacun a son travail, chacun a son temps. La musique na bango, et Kaboli biso qui de côté. Je suis Fali, c'est mon frère, Ferré mon frère, Kofi mon frère, tout le monde baza bande konangai. Baza bande ko. Pour dans le barrio Signarama, besoin les seuls missions chrétiens ou à Beta na Saint James. Tant Kofi azalaki wana yo beta concert wana au signa na yo donc au beta concert na Saint James surtout ba hina ba koti à part yo mission chrétien motika rouler non mais oh les cas ça par conviction les autres ça tout ce qui n'est pas une conviction est péché tu vois si on a eu conviction tant que le beta kuna au beta ndengini moi j'étais convaincu tu vois conviction de mes matinga na sala Kofi central et bêtisi oh mais et bêtisi ngate le so qui peut où la centrale et sala mais bêtisi ngana beta. Donc les victimes a fallu se produire. Oui, bien sûr. Bon, ce qui est là, papa, producteur, Mike Jackson, ça solide, Sony Music. Parce que Sony Music a moninga linga produit, nga fona boya. Na boya ke na Sony Music yo ko produire nga ité pour yo bimisa Michael Jackson. Oh, ezala ndeni. Non, il y a zo produire artiste. Talanga ya. Ya malamu ezani. Nga na ombe ma Yesu kat na ngai. Ça so ya produire ngai banze mbona ke beta masolo na yete ni ya famille nanga ni ya soki ya ndoko na biso banze bonga ya ko produire atie mbongo na yepo na lobela Yesu mama tayo moko mutande ngona siko so bat babiki na end bayoka ngate bayonga na end mona mbongo ya ye mupakani bozo je mupakani te mais mupakani wa tie mbongo ponga chrétien na beta ni solo ya Yesu Kristo bato baza à travers le monde babika oko mona on est ndengni zo mo te ka sala évangélisation. Merci beaucoup frère José Ndita donc to resola moi mingi prendre biso na o to so ali so la nzembo to ucho yoka frère Moïse Matuta atuna ke mutunda mo répondre ke ngote na moni bato batala biso na nzani numéro to che baso ebisa biso o répondre numéro ya frère Moïse Matuta te comprenez oui na comprendre la question na ye donc on a même posé même question na Mike. Alors qui album ya sika koya kan na sali minkunga c'est vrai bongo album ya sika koya kan na lobi album ya sika ezoya après makamboyo après libala pour libala ils ont ça si Dieu le veut le 6 juillet donc tout ça li bénédiction nuptiale et si après né album ekobima en tout cas na ningina zala moi quitte na makambo wana na makambo nini ya libala na bimango et puis dans la salle calmement donc je crois que c'est ce que je veux. Merci à Moïse pour la question. On a pu se fonder Konanga, donc jeune frère Nanga, Naninga trop. Et à Outolo Balanga que
azo souhaiter nga ba bonne chose nzambe afungola na ba porte makambo wala mo salama oyebi prière na yo wana tango lobi yango esalinga bien nous avons ça na nzambo Moïse je crois à ton Dieu dis à ton Dieu asalanga ngolo afungola ba porte apambola ngape na kanisi ko za malamu mingi parce que boyebi esika to uti Moïse banda bo uti na pasteur Jimmy Mpia to tamboli donc to uti musika na bino ba Jean-Claude Sambo ba Francis na Afrique du Sud donc to uti tellement loin que oyebi histoire nanga vraiment malamu et que lelo soko zo bonde na nzamba sala ngangolo c'est que na zone lima pe naza na kondima ki makambolo oyebi sanzambe pona nga simba nzamba pambolo Moïse na sepeli vraiment frère Moïse merci beaucoup Lolango enuni ezali album ya Sikezoya osali ba clip promotionnel to zali ka bosa ya noka feature na ebite nanya bengi nani yo bengi biko to biko nda bengi te ezaki nzembo ngala kanisa ki moni na utaki na betaki na Mbandaka na utaki voyage pour na Mbandaka OK ko ta pasteur Louvre nzala ba pasteur Louvre ekaola na ke kutana bat bazo benda banzembo wana monte za nzembo ta yanti pa pasteur Louvre donc na tali na okindi bazo binda banzembo en tout cas non les bangala ba ebo bin la nzambe pa bikoro ba ekonda na okindi bazo bina sikoyo rythme wana na beta ngote na ngangi na sala ngo exprès na yembango mais na yembango na moko ya ekolo wana ya on a sepela ki lokola za kali pasa na ngai je l'aime trop et na bisi ya ka to sala ngo to yemba ensemble de momoni featuring ngwana le kakina David Bikoro vraiment ezaki na catch album tezaki juste single pona to yemba kaka to yemba na biso ba feo to zo mona mais na rythme ya guaya ya bangala. Et comme si ma frère José Ndita na kati ya clip to moni moi si alongo lilamba po batala ra kota mabe poison to moni mais eloko comme singa moi si alongo bilamba atikali bolumbu ndengo lobi na nzembo donc to moni bolumbu mbate to moni ndambo po ni ko sala clip ya ndenge wana yo ozali mosai na nzambe mais évidemment ba chrétien ba otala clip frère José moi si pas que mi pende no so libanda po ba retenir nini par rapport à José Ndita. Amen. Na utolo ba wala nature enseignera biso oyebi mana des soto mino ka après mission de tremia mi penda ngoto mona ezai bele soto na villa ezai bele mi pende wana ya mi sawa bakati kupa mukia yango nyoso na seria ezana mo mais tonga ko enregistrer clip wana pona kotalisa ndenge ni ba fait yango esala na ba bureau au fait so caméra zo ki mona motion na likolo azaki na culotte omoni bazwa ke juste na ba mole awa po bala kisaka ke bilamba ngwe ko ya kandende ngwana nakata ba bureau ba ko isaka bilamba nde bongo mais hier azaki na culotte akina na culotte likolo tango ko isaki jupe wana culotte akina ngo ya bien likolo zaki na ngo mulai donc ba boye ko jande partie culotte bazui wana juste le quoi tu ai côté ya il faut tomber ma côté ya na illustration pour pas comprendre ce que nous voulons dire scénario ko kaina c'est moi scénario. OK. Avant de la question sur son frère José Ndita, et là au moins je le vois mingi, na uta Hollanda, ba couple Bouloba, bazo réclamé, balobi, fallait ayibi parti en Nzembo na bango, a yembi ango, a senge bango permission te. Na kati album afali wana, izaka azizuka Nzembo couple Bouloba te. Azu équipe parti na yo, auto chotuno akanga photo, azu parti ya Marie Misamo. Ou à Tikabiso, à jouer par son habité. Tout le monde a rappelé dans l'église. Net banzembo na o. So aucun l'église, sous votre baïemba en haut. Dans l'église, donc pour bien vous dans l'église, c'était banzembo bien vous yembi en haut orchestre. Et l'église est bêta. Est-ce que les bêta vous foutent à bien ba droit de terre, papé ça bien mambongo. Topo mutu fazo a parti en Nzembo na Achanet Ibwe le les atours à couple Bouloba yo po qui réclamer fallait oyembi kanganga photo obwaki na kombo nanga osengenga permission te pesanga droit to ezandeni olanda ritinga non la principe ka izaka ka yete tasali yango ngai na mati na ngomba koluke ngina yawe na babasi na ngai na maumbu na yo yawe yanolanga papa wemba ayemba ya matu
mais na tikala komona pe matu asala moté je crois moto na motana lisuna komonela nga zo mona pe za papa bulo bazo réclamer droit d'auteur te na tanda ki bango na moni za pena droit basi te ba réclamer droit d'auteur te mais surtout bango ezalaki ke za nzembo bango basali pona nzambe ndenge ni yakozwa ngo ndengwana mais ya sa grand frère nga bulo ba soka zula ndanga na émission yo achane na se bandeko yo oyo ba frère na biso yo bafali banani ba frère na biso ba admira biso soki ndeko wana ayemi nzembo na yo c'est que quelque part ça qui est bien omoni pona nga na moni eza ba semence so biso to pesa bango semence balona ka ebota mukolo mote atanga zo yemba boya to sangele ba ezokota lobi peut-être auza mondimi na yo papa boloba abongo li motema na nzela ya siko upesa nzambe combien soki nzambe motabundeli yo mutolo kwa afali akoma mondimi ya église na bino. Donc je crois baza batoyo bayoka biso banzembo na bango neti ngai na osana ngo problème te na ndenge kanga photo ayembi na yenga na yemba yo so yemba dana kestere mene na campagne muza papa tambuluko ki buza papa oyemba nzembo kestere mene oui ayemba telemba likolo avant kestere akufa yaka boyoka sango malamu lelo na ndomele pona yebi bokonza nzambe ekomi pene gombe kutu ayebaka nkolo na punda kutu abosanaka elelo na yete kasi pona nini biso bato mokili tobosanaka nzambe boye esengo na ba oyo bakima basumuki esengo na ba oyo baboya satana po nzambe azali na bango pembeni kino liwa tala ya obi mutwana a prophétiser a prophétiser penza obita ngozo nzembo na likola podium na yango apôtre Tambulukoki nzamba pambolo apôtre Tambulukoki nzamba pambola yo apôtre Tambulukoki nzamba pambola yo tala ce n'est pas oui bien c'est pas facile ko découvrir le ko ndengwa na kati ya mbato babenga ba pakano mais abengi yeti likola podium ayende lo obike bato bafanda ki nie bazo yoka et puis otina bato tomi pesa na yawe tomi pesa na tomola mitema akoya lelo te lobi mama na ngai mais ça c'est une prophétie ngai naza komona makamusu na nzota Kester tama za koyeba et puis Kester wana nazo biso ke na suka na yango bala on dit mateka qu'il fait azaki encadré par apôtre Tambulukoki tia. Merci beaucoup frère José Nzita toujours à la régie toujours ba mituna mi balé à suka totikali nango bon tozongia po tinda biso kasi ba invitation na moni mariage coutumier musala za malamu date ya mariage religieux à quand ça c'est un des deux na quand album et ko bimaka après mariage tozela parce que nayoka ki yango eza bien ça est la nzambe à part nzambe wana société moko te kozona musala patron na yezaka Yesu umilaka na makolo na ye Zambia apambola na kuso na iku lusu kuso pa mitemana biso. Merci papa José Nzita, merci tata biso benga bongo, merci maestro na yebi koza na plateau landa biso to sepeli ndenge vraiment oza na studio to yebi calamité to mesa na ba sauce ya adoration na ba sauce ya ba louange o mesana kopesa biso malgré tant moulai to zaki na nzala ya voix na yo ya ngolu na yo mais to sepe quand même lelo ndenge bimisi na plateau ya baye bakenda sango po okutana biso fanatique na yo. Question na ngezaka ke na kila côté esika moko esika na zote ya mena moni mwana moka ya mwasi azoimba vraiment kitoko e na suka ya kilt na tuni fina ndewe mbazana baye singa aza mwana ya papa José Nzita. Donc je parle directement de la sœur Vanessa. Dans la vie, mais pour ni papa José, au bombe la rabiso mungongo ya mwana nayo. Tout le monde a papa de Ningonde, azoim babana nayo. Tout le monde papa Matou Samuel, ande babana bana nayo. Mais pourquoi vraiment dans l'album Ozo Misaturo, au côté de la biso voix Vanessa et pambo l'église et pambo la biso. Merci vraiment na bande konyonso nzambe apambola bino. Ciao. David Biko, merci beaucoup. Na hotel Sabino ke li passe na ngai. To lingala makasi na ebite lokoni esala ke na linga mingi ningo na linga ke trop. Vraiment et na linga bangoni so mingi mais papa David azao na linga ke vraiment mingi donc ayebi moko. OK. Papa David album Asika ezoya vraiment après mariage.
Ça veut dire avant mariage, on va voir un clip une semaine avant, le clip est dans la TV juste pour la faire annoncer. Rédigé, nous avons besoin de le 6 juillet. Le 6 juillet, il y a un année au Kaka, si tout va bien, en tout cas le 6 juillet, donc on a la bombe libino et sika, on peut s'abonner en droit kalaté. Mais le 6 juillet, donc on a la wana ensemble. Balobi ezaka mbongo Congo ini, des balisio, fait des acquis coutumiers, des acquis vraiment qui toko félicitations, des acquis vraiment qui toko les gars qui peinent bien, on va te balayer besoin baïba. Et à mbongo Congo ini des balisio. Non, on est à touché à sexe à Kaka. Aïbi qui na Congo il n'a pas mboli bisoté, pas mbama la bisoté rosoa, mais n'a pas zuité donc oh ils allaient à di pamboli aïbi colonel n'a pas mbola rabiso, à pambola qui na Kaka ande et même aïe qui to sala libala qui to kondenga mona kindengo wana. Au moni toujours qu'il y a excellence, nous avons besoin de biso écolo et il faut tout cela qui s'appelle que toujours ça il a nzambo aza excellent. Il faut ma campagne à l'excellence. Donc je crois qu'il y a des cas qui m'aiment. Et ce qui au luli yango naïbi que beaucoup ça pas anniversaire à libala na chéri na yo ngana ye na sali bino na offrir bino bilambo sur la taille na sali bino beka ou tout là mon sous ezali papa David Maweja papa David dans les Kakomi papa David ya Nadej wa moi sur la kitoko pour ça l'émission oya tuni asuka wana azar mobali ya papa David donc mobali mbala ya mama Nadej kako oyo kako boso mona liboso la ngai awa oya tuni suka wana question ya mwana nga so akoyemba pona ngai te mobali na ye so ni boyeba kite na présenter bino za mobali ya Nadej ya mama Nadej oyo merci papa David Maweja na kosala ngo OK amekaka déjà koyemba na ngai kala mingi te bokoyoka album ekoya en tout cas Vanessa akoyemba parce que elle a une très belle voix ngai mona lula rango mais ngai kina no 6 classe sur la 6 classe a combi libre donc quoi ça la licence na ya neoyo so kaka décrocher azui ba isili akoyemba na ngai vraiment frère José Ndita to commune biso na souke émission na biso ba bakenda sangwa lelo au sali biso plaisir honorer biso na poko boyezara facilité comme ça artiste malgré ba préparation ya libala on dimi oya ko répondre à l'invitation na biso ba tout batalio album asika date exact et bimaka ba programme ezandeni na moi mokuse pour tout le matin juillet album ekobima na mois de juillet après libala et je crois que déjà avant juillet déjà la robot kango avant pour ba clip et qu'on a na TV ba tout a déjà mais comme ça CD na mois de juillet ouais donc je crois et naza bande ko ba de la ponanga mingi musala ozo senga mbongo pe ba onyo so ba liba pambola ba sambela ponanga pona makbali bala ba sambela ponanga o no se pas moni a kotinda cadeau a pambola ngai pona bala malamu numéro nanga beaucoup pas maman Nadej ou bengi ngai au contribuer ta pour na libala et que ça la paie bien. En tout cas, merci beaucoup papa José Ndita. Na pesi merci une équipe technique au bazala qui wane belé. Na moni Eric Ndongala azala qui na caméra. Merci na fiston Panzou Nikis merci. Merci beaucoup na Moïse en tout cas bino tout bambo te belé na David Maweja muke babalobi Gouya Souka. Na bosanité Adasa Maweja Disanka Chipopichani, c'est-à-dire ma poupée bambote non merci na madame Kiki Kibambi merci na monsieur Jean-Pierre Chinto Kibambi to kutani non otika non tika le plateau to kutani lobby na 11h pour la rediffusion et puis vendredi prochain pour la numéro Sika na tika une artiste malgré voix Zika a dédicacé batoné et puis Toyoki Mwelo Kasuka eloko na koloba soki otuni nowe lisolo ya korbo akoyebisa yo aza ndeka mabe natindaki atala soki mai ekiti akufeli kolia misuni epola korbo wana moko kaka soki otuni eli akoyebisa yo aza ndeka malamu nazalaki na nzala na torrent de Kérit azalaki comme veranga misuni yakola n'appelle pas congélation ce que le monde appelle congélation ne considère pas impur ce que Dieu considère pur nzambe azandenge na ye napesi merci na famille nangai Vanessa moi nangai liboso Sublime Gradi napesi mbota na bosanité ma très chère épouse maman Rachel Muzozona je t'aime beaucoup maman Rachel Muzozona kitoko makasi maman
tozaka ensemble tokende kaka ti yesu akoya mama Rachel bapesi bato nyonso balinganga basoutenir nga le pasteur Amos Mbayo mbote mingi mon pasteur Didier Nkulu mama Malachi église nanga la pépinière mbote makasi na bosani te papa Eric Mandala ya groupe Univers Télévision na mama Mariam papa Eric Mandala tala mamba limousine na na mutu nzamba pambola yo. Merci beaucoup. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Colicot, le sérieux dans les... Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroux. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.